Trafic ya influence eza na Gloro Langi eleki makasi. Ye aza nani akatisi na Grèce atikali kokota na kante. Atikali kolala babisika wana nyonso te oyo tolobelaki pe oyo ye moko alakisaki na ba image. Trafic d'influence nini oyo ya buzoba Gloro Langi alingi kolakisa na mokili etanke azali nde komiseka. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko foko yebaka yango. En tout cas, ezali likambo kokamwa. Batu nyonso bamoni ba image, bamoni yango kaka pai mosusu te, me pai ya yemoko Gloria Olangi. Alors, tolongwa kaka wana, bokanisa malamu, tango akatisaki, eske akatisaki Grèce d'avion te, akatisaki na bateau 5 minutes ou bien na vedette moko ya bamvandu te, akatisaki afutaki ticket légal te, akatisaki na dingi. Bien sûr, tango mosusu azwaki dingi ya 300 te, azwaki ya 700, mais ezakaka dingi. Alors, tango akatisi eloko ya liboso oyo aliaki bango mutu bapesaki ye. Toilette liboso akotaki bango mutu bapesaki ye. Alors, nandimite na ile wana tango bango bakatisi toilette liboso na biloko liboso bapesaki ye, ezalaki alala alia n'hôtel 5 étoiles et 5 étoiles ou bien n'hôtel demi étoile. Non, Gloro Langi alala bisika bato nyonso wana bakatisaka balalaka. Alors bisika ya lalaki ye aleki bango neloko moko te. Pamba te bato mosusu ya bandibu oyo balali wana batiki bandaku basomba na mbongo, batiki bamagaze basomba na mbongo, me balalaki na bakontener oyo Gloro Langi alalaki liboso. Tango eziki batumbi yango na bato oyo baza kosala mobulu, bakendaki kolala na batante oyo Gloro Langi alalaki. Sikoyo Gloro Langi alingi kolakisa biso banda aya azalaka na ndaku alingaka nde kolakisa te. Alors ye azalaka na ndaku, ye azalaka na chambre, ye azalaka na hôtel. Alors pourquoi azalaki kokende kofilme sikoyo mobulu na kati ya kan bangunda bazobamba mabanga na mbila? Alors video wana eza na nini na ye aza kofilme yango na tango ya confinement. Pokuna babandaki confinement avant. Sikoyo yende lokola aza journaliste professionnel reconnu na monde entier, balobaki te yonde ozana droit ya presse, tambula kende ko filmer makambo ezoleka kuna yango nde akendaki ko filmer. Non, Gloro Langi tika maseki. Ozala na kati ya kan, eza na ba image na yo, pe ozalaki ya kolenga. Voire même côté mosusu oyo kendaki tango batindi bino na deuxième cas, moningano abengi yo memi amiga na kanisa ndeko mwasi wana aleka na Congo te, akokozala angolaise ya Angola, mais ayebi lingala bien. Po tango sa kosala direct abengaki yo toyoki biso nyonso amiga. Video ezakaka na kati ya page na yo Facebook, ba video nyonso nazali koloba. Soki kolongola ngo ça va longola, mais tolia bien pe ebongi o longolango avant au sala trafic d'influence. Le kola o lati ba bijou toyebike, o lati ba bijou parce que o bimi na kan d'avance et sengela kite o zala tout le temps na kan. Quand ezali bisika moko ya passage, bisika moko passage obligé na batu ya dingi. Soko leki na dingi
passage obligé no ezawana simanango bakoyeba moko oyo akokozala na risque tina kan bayebi ndenge bakoko déplacer ye mais yo oza ni na risque na kan au contraire quand mutu alaki na risque pona yo alors sikoyo ba grâce na ba critique oya biso grâce ya ba vérité o biso tolobi grâce pe ya ba vidéo oya yomoko ozwi bato bayokeli yo mawa na batu na yo ya kala o balingaki kotika yo poso komi na poto mais bamoniki ozali komela mai ya mungwa alors bapesi yo bakode ebele sima ndeko ya Eric Mandala lokola bazali famille moko Eric Mandala boss yepe aza boss poza ndeko boss azwi yo en charge pona chaque mois bafutela kayo esika ya kolala obakisi na bakode sikoyo tango komi kolala okomi kosokula maya moto ya solo poso nzoto eza kolongwa okomi mwa pembe omoni sécurité ekoti okomi kolia biloko ebeli penza kitoko boza kowelela reshote ndenge ezalaki na kan likambo tura moko na moko ezate okomi kongenga ozwi babiju na yo olati na kingo tala yo moko ndeko mwasi liboso oza kolata babiju te pourquoi soko oza kolata te ozalaki na insécurité yango ezalaki wapi na kan liboso otikaki ko filmer elongi pona nini po kaka yo moko lingaki te non parce que oyebaki mwindu ezalaki ko bakisama soki maya mungwa ebimi na pompi alors sikoyo o change okomo filmer elongi ndenge zawana soki okomo filmer bisiko zali parce que kuno zalaki na kan wana ya liboso ya ba conteneur oyokelaki yango soni mais tango bayeko tinda bino na oyo ya batante basali yango mbangu en tout cas wana kutu omonaki neti omiboma mais heureusement camarade no apengaki yo amiga ou bien voisine na yo apengaki yo amiga na kati ya kan soki lelo okowangana ke ovandaki na bakan okatisaki na dingite yo bazwaki yo mbala moko batie yo na ndako olobike banda okoma obimaka te obimi kaka mbala moko même bakursa kolia basalelaka yo en tout cas yo nayebi te soko komi nani soko komi na gradi nini ozokoka même pas kosala bakursi to oza kutu muta kosala bakursi te po komi na baboni no na kati ya Grèce bango bazosalelo bakursi baza kolambelo yo bimaka te okende kaka wenze mbala moko banda oya en tout cas trafic influence na yo wana mutu andimeli yo eza kaka yo na batu oyo bazali contre Karine Mokonzi oyo bazolinga bandima yo kaka na makasi ndenge bandimaka bindimela na kanisa toyebi yango bien bato oyo balandaka yo bazosala kaka sambla to balingi bakroire bakoma bakroya na yo nyonso yo koloba bazokroire mais belili eza na kati ya Facebook na yo linga olongola yango po continuer kosala trafic influence na yo mais nandimite ekosimba po batu o baza na Grèce oyo ozalaki na bango liboso bakoteka yo bakoloba nyonso oyo elekaki ebongi lobaka oyo ezali vérité ekosala yo ata mabe moko wana te na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.